Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka Bomoko ya mboka, merci. Bote papa Eliezer. Tokuti bino ana ba mama bakanyi mandalala bozana ba papier, problème ezani. Papa Eliezer, problème na Congo tosi tolembi. Ce que zakata problème moko mbelenzamba sa azuli biso solution, mais ba problème tokolukela ko tukombo ozasu ba problème te comme ba problème parce que moi sous to pesa au terme monsieur ezalité. Jeudi, secrétaire général na biso Kabund azali séquestré na permanence. Azali qui séquestré na ba combattant mususu na ba cadre ya parti. Donc tina moi lelo donc alali na kati ya permanence tina moi lelo bazo lingo libérité na ba 5 heures. Monsieur Kanya Makuta yena kadena munene ache na porte ya permanence donc moi écoute babima ezalité yango biso ba mama tolobi en tout cas trop c'est trop ba papa balala kikuna ba papa na biso balala kikuna bimai na biso balala kikuna yango ndesko biso basi to telemi poto ke ngo libérer bango en tout cas lelo to ça la sitting ba libérer permanence ba libérer le secrétaire général na biso Kabunda. Est-ce que vous assurez que beaucoup comme ici quand on pambate la police bazamwa et belé nanzela partout vous assurez que beaucoup comme en tout cas comme on dit que qui risque rien à rien tozaka à contenter ceux qui to commis gloire à Dieu ceux qui to comité gloire à Dieu mais tolingika que nani message et que tozali séquestré secrétaire général na biso zali séquestré na permanence ba combattant bazali séquestré tozali sous na liberté te tozana na mboka na biso on dirait tozana na mboka na biso te na ba paya kutu ba koma na valeur koleka ba congolais donc trop c'est trop. Maman présidente, message moko par rapport les lobato bazala qui cause l'arrivée à corps et à Tshisekedi toza déjà les 12. Moi message moko certainement que toza qui moi namboka Félix n'est arrivé naie. Totunye moi mutuna même Jean-Marc Kabund. Toyaki wana na butu bisika zali totunye moi mutuna mais bino ba maman bolobini par le fait que corps et à Tshisekedi li souste ba reporter li sous. Bino côté na bino bolobini. Biso ba mama toleliti tolembi depuis toyokaki liwa ya président ya biso Tshisekedi depuis le 2 février tozara kolala na se pandi esi esui biso mama Marthe pe asi alembi so passe l'équipe biso ba permettre biso ebembe ya président na biso ya tokunda ye lokola mutu nyonso oyo bakoki kokunda na respect na limemia biso pe tolamuka na se tolembi kolala na se. Merci beaucoup maman. Merci papa Eliezer. Tous qui ont accompagné Bino, tous à la peut-être témoin ya ndenge makambo koleka. Merci. Suite de cette demande, nous pensons que la comparution de l'honorable Franck Dion va être indispensable. Nako samba na lingala pour population ya Congo. Samba na tribunal. Samba na tribunal. Nazo samba na tribunal na lingala. On va dans le tribunal lelo. Bakoma ki na résidence na yo ndengeni. Et ça qui me colonie. Ya liboso nakoliki ate bopesa nga temps na répondre malamu po boka kososola makambo yango basoda oyo misatu ndo mibale baye awa Ilunga Kasongo na mususu bayaki na lopango na 2 maisons, 3 de mes maisons. Un général qui a au minimum 6 gardes. En face naïe, un autre général de la police. Face à face comme ça, tu vas dire au président. Si ma général ou un autre général, on équipe des maisons awa. Après général les enfants de Bilizi, général
mawete à la police. Na tongo nangoana. Comment va généraux? Tu as plus de 4-5 généraux. Tu as une barrière de salle de Manabarabara Mounene. Comment va réagir? Comment va généraux? 4 généraux. Monique barrière de salle à la population. Et puis, la population en tenue civile, c'est la bande barrière. Et puis les militaires sont là, 2 maisons. Si notre bazar a parlé de Mabe, ça fait 5 ans. Mais tant que ça bango barrière, 2 maisons kaka. Pourquoi va 5 ans rapport secours en dans la généralité? Basoda j'ai d'abord version na ya lukuta. Version ya mi balé. Faut comprendre que bango bango lobby, population va dévier bango. Après, bakangi bango babeti bango ba se retrouver dans Franck Diongo. Na bango population va comprendre que Nazaki nanda kuna belo côté. Nazaki nanda ko fait na belo côté. Olandi yango. Le vrai problème on a kosukisa na mutuno na liboso. Na arrêt oyo est condamné ngai. Na arrêt oyo est condamné ngai ya lokuta na sambate. Na 11e feuillet président. Bakomi boye. Merci Oyeri. Merci Oyazo Kimakoya. Aza adjoint na ye. Kasongo adjoint na ye direct. Président Yebate nalaki condamné na sambate. Bato bapo sambisa bango te, il fallait quoi quitter bango. Mbeba basali po basali tout le ndako na ngai. Ya liboso président. Ngai Franck Diongo. Moko na bango asambaki awa. Oyo mutoyo abukake liboko. Ngai nazali premier vice-président, donc président de la Fédération Congolaise d'Akachi. Elvis, colonel Elvis, aza adjoint ngai. Parmi les adjoints ngai, colonel Elvis. Colonel chaque affaire d'essai, c'est parmi les vice-présidents ngai de la Fédération Congolaise d'Akachi. Et dans le cas là, Montaza président de la Fédération Congolaise de foot. Ngamo naza pratiquer ya kung fu. C'est pour vous dire que les domaines oyangai. Bato nyonso péché ba commettre. Faut ba se retrouver dans le pango nangai. Président no poto pesingai o permettre ngai na senga baleki nango pardon na ba famille na bango. Vous avez donné de l'ordre. Quand dites-vous par rapport d'abord à l'enlèvement, c'est que les personnes se sont retrouvées sur la voie, appelées communément de la SICA, et qui ont érigé la barrière, ont été classées par vous. Bino moko besoin de réponse nango keza lukuta. Yami balé conviction à Bino, est-ce que Franck Diongo a défendu Kabasoda, Akabela Kabasoda, Asunga Kabasoda, Akonoko la soda, keza lukuta. Pendant que Bajer, Bango Misato, Bakende qui déjà, oh Yazi Mundu qui va zongi les sous, Babukinda Konanga, il y a des images ici, Bapillé, Bilo Konyo Sandako, chaise Nanga ya sport, Oyo, Ndakende Kinango, Oyo, Mukadi, Ngai Motabenga Monusco, Nga Monabenga, Général Oyo, il y a maison militaire. Maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, s'il vous plaît, président, chaque fois que pour mes alaka, je voulais seulement les protéger. Bazaki wana pour protéger Bango. Malheureusement, ça c'est bête à maki. Pourquoi? Comment les 3 personnes, président, de même service, les titulaires, l'adjoint, adjoint Naina Baïlema Naé, va se retrouver au même moment. Et puis, il y a artillerie, et puis, on a bombardé, et ça, artillerie. C'était un complot, monsieur le président. Maître, vous avez la parole. Ce comme ça, c'est bête à cater, président. Les notables du quartier, le quoi la Jean Bilizi, devaient être là. La même chose, même si on ne tuer pas Jean Bilizi, comme il n'y a pas un bureau de police. C'est moi qui appelle la police, monsieur le président. Nous sommes
considérés comme des protecteurs et quartier, les notables du quartier. Bato Oyo, président, dès que la population bazaki na bango, nous avons limbisa bango. Sokongai, na protéger qui bangote. Et que babotami na basi, nous avons kaka. Sokongai na protéger bangote, président, la population. Peut-être que ma belle je les ai protégés, président. Nous avons kaka. Comment vous okangi batombo mabango, président? Mais yo mutobengi bakozibaya, la munition qui a appelé, c'est Franck Diongo pour les protéger. Qui a appelé Jean Bissengimana? C'est Franck Diongo. Monsieur le président. Donc, Bayaki na bango d'une manière désintéressée. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation du Mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, botala ka bomoko ya mboka, merci.